Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Kimbangisme! 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 Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Espoir de l'Église. Oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Tanzania. Papa Simon Kimbangu Tanzania. Papa Simon Kimbangu Tanzania. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sedieto tata mfumo wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi toka mona 1921 kasiswa mu Yerusalemi na telumbukia uno tata mfumo wa mbanza uwena yetu kintwani yandi petangu za wonso no ukwizanga mukuzisonga zizi kya tata mfumo ndongo mfumo libundu tangu za wonso bukena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana tokuvana kya mbote Faki.
to kubike no moko. Tovana sedito kiambote. Monkumbwa se ye mwane tata mwanda velela. Monkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Faki. Ulendele kutoka. Oye! Espoir de l'Église. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Espoir du monde, Église universelle. Nkamba, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani, oye! Kusimba! Kusimba! Kumeka! Yandikele! Ka! 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 Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Nzambe na biso tosangani na esika oyo na molulu ya 4 août 2025 oyo ezali 23e anniversaire ya Union de la Jeunesse Kimbangiste. Ba jeune bazalaki na lisanga na kati na Lingomba kasi mobulu ba jeune bakotisaki na kati na Lingomba nde esepesaki bino ko changer structure ko boma oyakala ijiki oyo ezali nouvelle structure tokokisi 23 ans 23 ans pe yango pe ezali 23 ans ya dissidence ba jeune oyo batikaki yo tata Nzambe bakendaki na ngambu biso bana na yo oyo totikali nde toye kosepelisa yo na mokolo ya le 4 août ndenge ijiki ezali plateforme monene tosangani ba mouvement ba association
ba groupe nyonso oyo ezali na kati ya Lingomba. Ya liboso topesi merci mingi. Pambate touti bisika ebele. Na rapport oyo komeli biso Ijiki Ipen bazwaki likama na nzela mutuka pine ekoyaki na terrasse mais ezalaki ya grave te bakotaki na mutuka ya Delvo bato mibale bazukaki légèrement bakomi na bango pe na kimia likambo moko ya grave eza te. Toye kozwa rapport ya mibale ezalaki Angola babimaki malamu mais bakomi na Kwilu nde moteur ebeti nde toyokanaki na lotomo na bino toyokanaki na bato ya transport bakomi deja na Loma nde bazali kokota awa na nkamba Yerusalemu nde topesi merci yawe ndenge okomisi biso na kimia elika ete okozongisa biso pe na kimia ndenge toyelaki. Tata mokonzi abule toye liboso na yo biso bana na yo tozana oyokaka libondeli ya mutu na masumu te kasi biso tozali bana na yo tosengi bolimbisi na mabunga nyonso oyo tosalaka. Posa na biso ezali ete tozala kaka pembeni na yo tozala kaka na nsima na yo mpona kosalela yo mpona toyebi ete soki tozali kosalela yo nde biso tokozwa mapamboli. Kasi ndenge Satana asengaki ye alobaki ete ya kokota na kati ya Lingomba mpona kobungisa bilembo ya bana na yo. Me na kati na bana na yo ezali na oyo bazali kobunda batiki bandako musika bamususu baye na mituka bamususu baye na avion bamususu baye makolo pote baye kosepelisa yo Nzambe. Ata na sacrifice oyo tosali papa limbisa biso tozali bana na yo. Tango tomataka awa na nkamba Yerusalemu toyaka kobondela toyaka kosala musala na musala oyo tosalaka ezali po tozwa lipamboli na bavi na biso pamba te na bavi na biso oyo tozali tozokokutana na mikakatano ebele. Papa Simon Kimbangu atindaki ba jeune batanga nzoka nde mpo na kotanga ifo makoki ezala ndeko mosusu batangi te paske makoki eza te bamosusu batangi me basilisi klase te paske makoki ezali te oyo basilisi klase soki basilisi bakei koluka mosala babandi kotuna oza na loge nini et surtout ke so bayebi ke ozali kimbangiste koma biloko ya pamba mpona kondima kimbangiste na mosala eza pasi babandi kopropose yo meme makambo oyo esengeli te surtout na kopropose makambo oyo esengemeli te e bana na yo bazali koboya makambo wana e bazali koretrouve se koseretrouve baza na pasi mosusu bazali koluka meme libala yango moyen mpo babala ezali komonana te e bamama na biso bazali komona pasi ba age epusani mutu akosolisa ye aza te mutu akotuna ye aza te pamba te Satana alatisi bamaske oyo ezokomonana kutu te yango toleli epai na yo Nzambe na biso osunga biso na likambo wana na mboka oke na mboka bapaya kuna bakondition ezali ebele bamosusu ti lelo mukanda ezali te bavandi kasi mukanda ezali te posa na bango ezali baya awa baya kosepelisa kolo nyonso ozali kosenga meme na mabunga na biso tozali kosala effort po tokokisa yango po ete yo Nzambe oyokela biso mawa na ntina na yango tosenge papa dirigent apesa biso Nzambiame Kiambi ya vanga idini langa fukuye mwini Nzambiame ungindula mono imwanako babingi basebalazi hukyame mpasi male mama kwa mwana mwana jiwokele Namianga Iwokanga Kwengeza mbele tangu zazo
kansili sasanu kadenako isambilanga ibokanga kambenge tanguzazo kansili sasanu kadenako babingi base bangazi bukyame asimale mama kwa mwana diokele disambilanga ibokanga kambenge tanguzazo kansili sasanu kadenako isambilanga ibokanga kambenge tanguzazo kansili sasanu kadenako. Tata Molimo Monsanto Ruta 2002 oyo Satana achaki mobulu akei kosala oya ye likambo biso bana na yo totikalaki ezalaki na 2002 lelo tokomi 2025 esali pratiquement 23 ans na 23 ans wana Satana a multiplié ba stratégie nini oya kokwisa bana na yo. Tokomi na 3 catégories ya ba jeunes. Ba jeunes oyo bazali sima na yo. Oyo bazali kolanda malako na yo. Oyo ata pasi, ata mbula, ata minioko bazakaka na sima na yo. Catégorie ya mibale ezali ba jeune oyo baza na position te soki eke na gauche ye pa ke na gauche soki eke na droite ye pe ake na droite azoyeba ko se positionner te nzoka nde mukanda ya Nzambe lobi que ton oui soit oui que ton non soit non. Catégorie ya misatu yango nde ezosala pasi bitumba ezali banda moyini ayeba nesika azali na batu na ye metangu bitumbe koti na kati ya ndaku moyina koti na kati ya ndaku abani kotungisa na kati ya ndaku nde bitumbe ezalaka pasi. Kategoria ya misato ezali ba jeune oyo bazali kofinga na kati ya lingomba baza na kati ya ba mouvement bazali na kati ya ba association bazali na babanganga Nzambe bazali ba présent bazali kokamba bangonde oyo bazali kozala ba porte parole ya oyo ezali kosala malibanda pona kofinga Tata Molimo Monsanto e ba oyo balandi yo na solo ba oyo batimbi musala na yo bakomi kofinga manatango nyonso na bakombo nyonso kokana meme na ba telefone biso toza na kimolo mosusu te ekomi ba débat oyo ezali kosala malibanda ya église débat ekomi kosala na kati ya église ba jeune bakomi ko se permettre kokota doute ya makambo nyonso mais bazali kaka minoritaire biso bana na yo tozali ebele tosengi yo sunga biso pamba te soki bitumba oyo umeli oyo bazali lindalala bakozala na position te e biso oyo tozali kolanda yo tozali konioka mabutu moi na tina na yango tosengi Nzembo yoka kolela na biso la na biso Nzambe kimbangu tofukami liboso na yo tala biso lina biso tala maladi pe bitumba tozali se kokufa lokola banyama na zamba Nzambe loba mongongo na yo yoka kolela na biso Nzambe kimbangu tofukami liboso na yo tala biso lina biso tala maladi pe bitumba tozali se kokufa lokola banyama na zamba Nzambe loba mongongo na yo Nzambe kimbangu tala biso lina biso
kozanga na biso bazali koboma biso loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia tambe bangu tata biso atana biso bazali koboma biso loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia ezali ngonga na biso kasi tala satana abwaki mipepe na ye na mokili tozali sekokufa lokola banyama tata kimbangu yolobaki ngonga ya satana esuki bana ngonga oyo tozali ezali ngonga na biso kasi tala satana abwaki mipepe na ye na mokili tozali sekokufa lokola banyama loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia basali na yo na lingomba bazali konyokwa mapeko kufa satana alingi te basalela yo na solo akotisi bokabwani bandimi na yo balembi tata tosengi na yo mokonza bule loba mongongo tozwa kimia basali na yo na lingomba bazali konyokwa mapeko kufa satana alingi te basalela yo na solo akotisi okabwani bandimi na yo balembi tata tosengi na yo mokonza bule loba mongongo tozwa kimia tata loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimia loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa tata mokonzi abule mipepe oyo ekoti na kati na mokili mpe na lingomba biso bana na yo oyo tozali nsima na yo tosengi osimba biso yango wana tomati na nkamba Yerusaleme pamba te toyebi ete nzambe azali awa awa nde epesaka solution awa nde esika solution makambo na biso nyonso ezali
moto na moto oyo amati na esika oyo azali na difficulté na ye, azali na pasi na ye yango aye kosenga. Bandeko pe oyo bakomi awa te bazali kolela kaka pasi. Biso oyo tozali kopesa nkamba Yerusalemi lokumu, biso oyo toyebi ete nkamba nde epesaka solution, tomati awa yango tosengi nzembo mangoma matondi yo mokili. Azali koluka Nzambe natima ya pasi bato baza komituna Nzambe azali wapi basusu basili kokota bikota kota pula koluka Nzambe mangomba matondi na mokili oyo majali koluka Nzambe natika ya pasi bato baza komituna Nzambe ajali wapi basusu basili kokota bikota kota pona koluka Nzambe biso toyebi Nzambe 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 avandika nkamba Nzambe Nzambe mokokisi wa bilaka biso toyebi Nzambe 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 avandika nkamba Nzambe Nzambe mokokisi wa bilaka biso toyebi Nzambe 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 avandi na nkamba Nzambe Nzambe mokokisi wa bilaka. Tata Molimo Mosantu, biso tozali bana na yo. Ndenge tolobaki tozali 3 catégories. Bana na yo o bazali sima na yo, bana na yo o bazali koningana tango nyonso, pe bana oyo moyini akoti tovana na bango na kati na lingomba. Pote bango bazala ba porte parole ya Satana. Biso tozali na eloko kosala te. Papa Simo Kimbangu alobaki ete nakei na tikeli bino Bible. Nzoka nde biso na kati ya Église Kimbangiste, matei na biso ezalaka na kati ya Bible na maloba na bino pe na banzembo tozali koyemba. Nzoka nde nzembo eyebisi biso nyonso ke bitumba kozala ete moto na moto asosola esika nini akoki kozala. Nde Satana azali kobungisa makanisi ya bana na yo po te ye pe azwa batu kote na ye. Na yango tosengi nzembo ya suka sosola tango. Sosola tango yo Satana akoningisa simba kondimana yo wete olonga etumbo yo sosola tango yo Satana akoningisa simba kondimana yo wete olonga etumbo yo mwana yoka mingongo mibale bondela ososola mungongo yango biko mwana yoka mingongo mibale bondela ososola mungongo yango biko longo
longwa na molili soso na mondimi imbangu molimo ya solo abengiyo longwa na molili soso na mondimi imbangu molimo ya solo abengiyo mwana yoka ningongo mibale bondela ososola mongongo yango Tata Molimo Mosantu, année oyo 2025, depuis Ebandaki, tomoni ba association, ba groupe, ba service, et matina kamba Yerusalem, bayaki maboko pamba te. Baye na ba cadeau pona kotonga Yerusalem. Ba mususu baye na ba bis, ba mususu baye na ba tracteur, baye na biloko ebele o esepelisi yo. Biso opesaki biso mukumba ezalaki le 5 mars 2025. Tomataki na kamba Yerusalem pona kozwa makasi le 15 mars 2025. Nde le 28 mars 2025 ezalaki mokanda oyo tozwaki eutaki pa na bino po te tosala musala. Nde tolansaki misala ya kotonga pamba te opesa ba jeune cité ya Nzanza de totonga yango. Kasi eleki mwa mikolo chantier etelemaki. Nde uta mokolo mwa le 22 avril oyo toorganizaki Tinsani International. Pe tosalaki yango le 13 mai 2025 ezalaki 2 Tinsani. Makoki oyo tozwaki na bana na yo bisika nyonso mokili mobimba yango nde epesaki biso nzela na 3 mois oyo tosali tokutaki restaurant ezalaki chantier, tokutaki ndaku ya 8 chambres ezalaki chantier, mais lelo tokoki koloba soki opesi biso mokolo toye kopesa yo fongola parce que restaurant ekomi déjà fin prêt et biloko ya 8 chambres ekangami na centre kutu tosengaki bino bo permettre biso na mutuka pote biloko ekota na nkamba po na ndaku ya 8 chambres esila na ndaku pe ya restaurant déjà ekomi fin prêt soki batie couleur lelo batie plafond ya libanda kaka ndaku pe esili mais biloko ba porte ya aluminium po na 8 chambres na basima mususu esengeli kota ekangami na nzela kozela yo mais toyaki pe kaka na bandaku te mpona kopesa yo bandaku osengaki biso opération ya $100 na jeune moko ya mokili mobimba topesaki yango na 2 tranches bamususu bapesaki ba $50 pe €50 2 fois na mbongo wana oyo ezwamaki ezalaki achat ya bulldozer. Bajono ye! Bajono ye! Lobi tomonaki koreki alakisaki bulldozer. Tata Mokonza Bule alobi boye. Président ya koreki ayebisi ye papa tosengi tozwa kimia ndenge topesi yo pambola biso. Tata Mokonza Bule alobaki siko na koki kopema nalala pongi na kimia. Mais na pongi oyo na kolala nde sika ba vision emonanaka bajeno ye. Tata Mokonza Bule lobi alobaki ayebi na ye ke 3 octobre ezali. Oya ba chorale de dirigeants baza bana na biso na kati ya Ijiki. Ayebi na ye jeteki ba royal 24. Baza bana na biso na kati ya Ijiki bango pe bazobongisa makambu ebele. Koreki aza mwana te
koreki nde aboti ijiki. Mama na biso aye na tracteur. Biso pe koreki bulldozer. Bulldozer ezali première qualité oyo ya danki oyo tobengaka na Lingala. Biso pe bana na yo ba jeune na mbongo oyo tozwaki epesamaki a compte pona bulldozer ya ijiki ekota na nkamba Yerusalem. Ba jeune oye. Tozali na difficulté muke pona kobakisa oyo moto azali kotekela biso tokokisa mbongo. Yondo kosunga biso po ete muke oyo tokobakisa tracteur ekota. Na tina na yango biso bana na yo, biso bilombe na yo, tosengi yo, yo moko pesa biso mokolo oyo tracteur ya ijiki ekokota bulldozer oyo eza ndenge moko na ya koreki. Bajono ye. Est-ce que biso tokotikela sima? Soko pesi biso mokolo, yonde mutoko pesa bambongo, yonde mutoko pesa possibilité po biso bana na yo to ya kotikela yo na bulldozer na mokolo ya kosala inauguration. Lokola ezali 23e anniversaire ya bana na yo o bazali sima na yo, à part restaurant, à part ndako ya 8 chambres, à part bulldozer, toyebi na anniversaire nyonso fololo ezalaka sini pe ya malamu na feti. Nde tobongisaki fleur po topesa na yo tata na biso. Bajenoye! 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 Pona kosukisa oyo ezali fete ya jeunesse ya mokili mobimba. Tokosukisa boye. Tobandina na slogan. La victoire est certaine! La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car tolobi boye tata mokonzi ya bule tata molimo mosantu lelo biso ba jeune na yo ya mokili mobimba tolobi na batu nyonso o bazali kofinga tata mokonzi ya bule o bazali kofinga ba conseiller direct o bazali kofinga bambuta ya lingomba o bazali kofinga ba jeune o bazali kolanda yo mbala oyo tolobi tokotika lisusu oyo papa Simoki Monkanga ni alobi yango tokolanda soka alobi i biso pe tosali i moto oyo azali elongo na papa Simoki Monkanga ni azali mwana na yete moto oyo azali liboso ya papa Simoki Monkanga ni azali mwana na yete kasi oyo azali sima ya papa Simoki Mbango yende mwana na ye bajano ye tosengi na papa Molimo Santo tinda biso bisika nyonso oyo yo lingi biso tozali bana na yo tokotosa tosukisi bongo na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu amen. Bajeune oye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso maloba ya président général na biso na lingomba ya tata Molimo Santu biso nyonso tozali ba jeune kobanda na ye moko Nzambe Molimo Santu ti na mwana oyo azali kobota masikoyo biso nyonso tozali ba jeune sunga biso olongola biso misu ya mosuni olatisa biso misu ya molimo pamba te ti tozo continuer kolela c'est parce que
kibosuni etonde nano na biso mingi. Sinon oyo deja ozoko salela biso, oyo biso moko tozoko mona ndenge ozobongesela biso, à moins que tu continues kozala ba ignorant. Sinon tozomona déjà que ya solo yo nzambe olingi biso pe ozobongisa biso na tina wana biso maloba na biso esukeli na nzembo. Papa dirigeant, totonda nzambe, sanzola nzambe, alléluia. Totonda nzambe, sanzola nzambe, alléluia. Alinga biso, atinga mobi, kisi ose. Tala esengo, tala kayango, utakala, ye abongi saka, elingi kongonana. Totonda nzambe, sanzola nzambe, alléluia. Alinga biso, atinda mobi, kisi ose. Tala esengo, tala kayango, utakala, ye abongi saka, elingi komonana. Tala nanu, bakoko na biso, nani aye baka, tokokoma boye, tala nanu esika touti. Bandimi, to batela mi beko, alléluia. Sanzola kolom, tale sengwe si ebelemi, alléluia. Sanzola kolom, tale sengwe si ebelemi, alléluia. Sanzola kolom, tale sengwe si ebelemi. Agenouye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Edeto tata beto bana ba lombelo bakafulu watu sikidikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye!
Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Fliki na Faki batika kabiso te na ba carnaval nyonso. Yango tokokumisaka bango tango nyonso. Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Papa Simon Kimba Mchangani oye! Usimba Umeka Yandikele Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Sango. Nalobaka nga tango nyonso eke nga naza na nga témoin ya makambo nyonso ndenge ekolekaka. Tozali koloba ete tata Simon Kimbangu Kiangani yende papa Simon Kimbangu ya Liputa. Tokoloba likambo moko na ntina ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Na 1980 wana tango wana ndako Nzambe eza kotongama. Bangu mbangu toyebi surtout biso ba jeune IGK. Etumba nini ezalaka na bata motema mabe kino batindaka bana mike baya koyebisa papa Diangenda ete yo okangami kaka ete ndako efongama na le 6 avril 1981. Papa Diangenda alobi ekofongama kaka kofongola te po soki ofongoli biso tokozala na mpasi. Papa Diangenda alobi nga nakoki kozonga nsima te, ifo kaka efongwama. Kasi bana mike wana bandoki balobi na papa Diangenda ete lokola otie mutu makasi biso pe tokoderange mingi na kati ya ba jeune po misala wana e avance te. Toyebi le sura to toyebi yango te. Toyebi eza na maloba na ye na bande ezali. Surtout biso ba jeune tango wana koreki toyebi ndenge nini papa Mfumalongo papa Diangenda pesaka biso courage kwete tokoka kolonga ete inauguration ya temple ekoka kosalema na le 6 avril 1981. Kaka na 1980 wana mokonzi ya mboka ya tango wana papa Mobutu alobi ete esika ya prison ya papa Simon Kimbangu kuna na Lubumbashi apesi yango libela na Lingomba. Esengo wana ezalaka bango nyonso misato
papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda Kontima, bakendaka na Lubumbashi na milulu wana. Toyebi yango ngatango wana nazalaki awa na Nkamba, bapapa bayebisi ngai ke misala ya temple obanda ko surveiller. Ntango nazo surveiller misala ya temple, mbala moko namoni bakonzi ya Lingomba misusu oyo bakendaka te na Lubumbashi, baye na bamindele balobi ete toye po ete bazwa bamesure bamire nyonso ya temple mpo batya marbre. Tozalaka na papa Dasi nga nayebisi mais on dirait que papa balobaki ete ekozala nyonso na mabanga ti likolo. Papa Dasi alobi oui, eza ndenge wana. Bon, kasi bino bambuta abi non, papa Diange mta koloba ndenge wana. Tolobi ete tozela nani bapapa ntango bakozonga kotango wana mpe bafoni eza te, telefone moi to telefone eza te. Soki bapapa bazongi bongo tozwa décision no tokozwa retard parce que le 6 avril fozala kaka inauguré. Oyo oza nani mwana moke bapapa makambo nyonso bayebisaka epai na biso, ngai esalaka motema pasi. Tongo ntango wana tozolala na biso na Ngombe Kinsuka na ya boye bakotisi ekipe ya bamason babandi kotia crepsage po ete bazwa bamesure ndenge nini bakotia bamarbre na mire nyonso ya temple. Bambuta mais il a fallu au non biso toyokanaki na papa yo ofandaka na mboka makambo nyonso ebokama na Kinshasa. Papa Dasi alobi te papa nga nayebi to échantillon kutu ya mabanga oyo bakotia on dirait placage ekendaki komonana kona na ndunga. Échantillon eza wana soki tokatali na temple na coin kote ya nzeta safu oyo ebimilaka angelu na coin ya suka kuna batia échantillon yango wana babandi deja kotia bambuta wana balobi te ekokosalama te. Donc à peu près absence ya 2 semaines ya bapapa presque ndako ya Nzambe nyonso batie crepsage tina likolo. Papa Mfuma Longo ntango aye asili kaka bambuta yango mpe bayebanaki na bango me moi toloba bango kombo eza te. Papa Dasi mpona nini ondimaki? Papa Dasi alobi mwana na bino papa Mbenza témoin tosalaki molende kasi salamaki te. Kosilika ya bapapa wana ndenge batomboka bango nyonso misato, surtout papa Mfuma Longo ye abanda koloba ete mwana Nsuka tala kaka bala Nsuka ndenge bazalaka epesaka bango pasi. Bambuta ntango bamoni ndenge wana balobi esengeli te tosenga bolimisi ya bajeune biso nyonso tobongamiki po tosenga bolimisi kuna na tribune kuna. Bapapa balobi ete bolimisi oyo
koti na kati tokoti biso nyonso na kati bolimisi esengami na ntango akopesa fleur ya papa balobi ete papa amonani te moi bopesa fleur eza te pourquoi parce que papa amonani te biso tokanisaki papa Simon Kimbangu akobima kuna na kati ya mozole aya koyamba fleur na ye bampeve ya ndenge na ndenge ezwamaka bapapa bakipe yango te nzoka nde papa Simon Kimbangu kiangani kuna azalaka na kananga bapapa babimili ye ke likambo ezali awa yoka koya kosilisa yango azwi petit porteur ti na Kinshasa mundele na ye ayebisi ye ke bapapa baza na posa na yo kuna na nkamba azwi petit porteur ti na Kinshasa komi na Kinshasa bapapa bango nyonso na nkamba mutuka ekomema ye eza te amoni chauffeur moko ya Lingomba ayebisi mema nga na nkamba lokola azokende na nkamba te nga nakokende na nkamba te nakokende kaka lobi ta mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani ase débrouiller na bakamnya bacommerçant ti aye kokita na nseka donc kamnya ngo banda kokende kia tatu marché moko ezalaka na kia tatu akiteli kuna ti aye na makolo batanseka bamoni ye baye kokomisa ye na premier poste ntango azosala baformalité ya premier poste chauffeur oyo akosaki ye na kokende kaka lobi akoma boye okuta papa Simon Kimbangu aza deja wana chauffeur oyo akoki koloba te atie kaka misu na se wana biso na bampeve makambo nyonso kuna na mozole bafleur banda papa walombwa asimbaka ya biso moko tozalaka na kati na biso bana papa Mfumalonga azwi micro bobiki pamba te papa esi akomi totala boye papa Simon Kimbangu kiangani na porte ya mozole wana expérience te bala moko ye moko aza na kati azolanda biso po abimi te mpo na nini bapaya oyo bino bayijiki boyaki na bango ayebaki fete ezalaki lobi lundi il a fallu bazonga lelo bango nde azokoyamba kuna mpo bazokokende yango ye atindi ngai donc koloba ete maloba nyonso ezokobima awa ngai kolo mondoko kaka makambo euti pai na ye to comprendre na oyo tobandaki kososola te tososoli ke ya solo papa Simon Kimbangu mpenza ye mwana ya mibale to koko ya tata Simon Kimbangu ya 1921 parce que kopema oyo pepa diangenda apemaki bobiki po tata esi akomi biso nyonso tofunguli miso totala papa Simon Kimbangu kiangani na porte azokokota eloko mpe esalamaki ti lelo vision wana nga ezalaka nanga alati na bubu moko ya bleu donc bubu wana nani akoti fleur oyo ezalaki na papa walombwa papa Simon Kimbangu azwi yango apesi na bapapa bayambi makambo esilaka te esili yango lelo tomonaka ti lelo oyo temple eza na crepsage ntango nyonso tokotiaka peinture me misala nyonso wana yango tata Simon Kimbangu kiangani aza kobunda na yango soki ntango ekoki nyonso wana ekolongwa ezongi
ndenge batata balingilaka yango nyonso wana misala nyonso eza ya Yerusalemi eza na maboko ya Ijiki mokumba nyonso wana eza pai na biso bajene yango introduction kaka nasali na likambo oyo biso toyaki kovivre na ndenge ya solo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge bapapa baza kobenga ye ke tata te makambo mosusu bazolobeka ete makambo mosusu ye moko tata tango akozonga yango toza komona misala nyonso ndenge aza kotinda biso ya Yerusalemi. Alors mpona makambo na biso ya lelo na tongo na ntina ya Ijiki tokobanda nano elobamaka ntango nyonso yango bapapa mbenza makambo nyonso bapapa balobi boye biso bayebisaka biso ndenge wana yango kaka na ntango wana na Lubumbashi kaka na Lubumbashi eke makambo mingi oyo bokoloba tango tokozala te na ntina na biso bakoloba ete ya lukuta yango bosala effort ya koenregistre makambo na biso nyonso soki balobi eki ya lukuta bino bibimisi maloba wana yango tokolanda nano bato ya presse bokolimisa biso mpona ngonga me nyonso wana mpona epesa biso makasi presse topesi bino tela Kimbangiso ye nakanisi na mboka ya Shaba pardon na mboka ya Lubumbashi na region ya Shaba nakanisi moko na kati na biso amoni esengo na tina ete tata Nzambe na koli Ezeli Musantu apesi biso oyo kokaka kopesa bana biso dekama moko etikali na yo na ngai okanisa ndenge nini ye tata Nzambe andimaki ete akita wana se awa njutu na mutu asala ndenge mutu akosalaka kwata yiba na lisusu te nde ye azali Nzambe nakolobaka mbala na mbala oza kumonaka mama Ndumba oyo aza na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai po ate liloba moko te ekoye na mabele ye alingi ete maloba manso nga nazali kopesa awa eyingira na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo mosusu azali kokomaka manso nazali kolobaka bakomi yango na kati na mukanda omoni baphotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batekala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kozwaka bamouvement nyonso tu nazali kosalila azwa yango meme soko nga nakufi bokotala lisusu babilili wana ezali kobouge ezali kosala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sinima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kozwa ntutu ya papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomoni yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi ndenge tozali kotongaka biso na kisasa ya solo batata na bamama tozali na bobandeli tozalaka na biso bato te makambo ebele mazangi biso natala ndako bazali kotonga awa na nsima moto akopesa bino lisalisa azali te biso lokola balobaka na français tozali na vache mare te tozali na moto oyo akopesa biso te kasi biso moko tokomisalila. Merci wana extra muke
papa ndenge balobelaki yango sika biso ba jeune to ijiki tango accident bana juteki esalemi papa balobi ete ngonga ekoki po ete bino ba jeune tolakisa bino misala oyo ekosalema na kati na lingomba oyo ekosalisa lingomba oyo pe ekosalisa mboka na biso pe ekosalisa mokili mobimba. Donc na misala oyo ekosalama na kati na lingomba ezali lokola coup de pioche wapi awa na nkamba misala wana ekobandela awa na nkamba yango biso ba jeune tozalaka préparé à partir ya 1988 wana après accident solo bulembo ezalaki na biso ba jeune fat ejiki kasi papa bapesaki biso mot d'encouragement ete tolemba te yango tokolanda na mae oyo toza koconsidere yango na 5 mois toza koconsidere yango na 5 mois ndenge ye moko papa alobeli yango maloba na bango ndenge eza enregistré po ete esunga biso bapapa balobaki nini na ntango wana presse mwana pia elimu santu bamama mpe batata mbala na mbala tokomonaka bolingo na bino epai ya biso mawa na biso ekopesaka bino esengo te ezali ya solo pamba te esi elubamaka banda kala botala te nde besi tolela soko toleli ekomi likambo ya mabe ekasi mawa na motu na kati na motima bakobimisaka mai ya miso soko oza na mawa te mai ya miso mpe bakobima te ya soro na komonaka motu nyonso soko aseki mingi bamosusu tina mai ya miso mabimi kasi les 3/4 du temps eyango ekosalamaka soko moto aza na mawa nde bakobimaka na libanda bele oyo bamoni mai na miso na elungi na ye ndenge yango komi na mawa donc esika wana bamama na batata makambo bosali na butu botambole na bino nalandi bino mwa moke ndenge bosali yango mpo ate bosepelisa biso mpo ate tomona mawa te ya solo tokokoloba ete mpona kofingama tosi tomesani mpona kotolama tosi tomesani ekosalaka biso lisusu likambo te kasi makambo so bakosalaka biso mpasi soko yo mwana ndako osali likambo ndenge moto na libanda wana nde kopesa biso mawa mpona nini yo ozali mwana ndako mama yango azala bosoto ndenge nini me yo ozali mwana na ye okotala bosoto na ye te alambi biloko yango ozala ndenge nini okolia yango mpona nini azali mama na yo donc ekoki na biso nde tozala solo batumi totamona na lolenge moko nzambe aza kosengaka na biso bolingo mibeko misala makambo eyelaki biso dimanche ndenge nalobelaki yango na mokolo ma misala moko
wana ezali komeka kutala kuyamina biso soko yango ezali ndenge nini me mbingi na kati na biso tobeti mabako mingi na kati na biso tolandi ndenge bato na mokili kasi mingi boyambi na bango ye makasi elubi na bamama elubi na batata ye nzambe moto apesaka biso ye moto alongoli tosala nini tika te nzambe asala ndenge elingi ye wana ezali kopesaka biso makasi kasi soko tomoni ndoyo mondimi obandi kozalaka na bilubaluba wana epesi biso mpasi tokoyaka wana yelusalemi pamba te yango ekomami na kati na mokanda bomoi pa te tozwa nyonso eza na biso mpusa malamu nde toyaka awa ezali mboka na biso batiaka biso bamotambo ndenge na ndenge malgré maso wana basalaka na ntina na biso me nzambe akusalisaka biso donc tosengi na bino bamama tosengi bino batata ya solo bozala bandimi ndenge bosali jese na bino banda mokolo oyo kana mariki wa jemo yaka na butu awa tina butu ya oyo ebelemi tie butu ya lero kaka tomoni bolingo na bino bosimba biso na mabondi na bino pamba te wane kupesa biso lisusu nguya tomoni memele kisasa ndenge bamama bazali kobondela ndenge batata bazali kobondela ndenge bajene bazali kobondela wana ezali kopesaka biso makasi soko tomoni nde mbala na mbala bozali kopesaka biso encouragement ndenge bopesili biso yango lelo na tongo botika biso te e biso mpe tokotika bino te tozala mpenza makasi na mabondeli pamba te wana kaka nde okokusalisa biso maloba na biso na pai tata nzambe ezala ya mwana moke ezala ya mokolo soko tozali bana na bolingo tozali bana na mibeko tozali bana na misala nde maloba na biso okani nokindo te mpenza na nzambe toyibi na biso kobondela te kasi oyo moke moke tokolubaka nzambe akookaka soko boyo te nde tokuku kokuma na mokolo malelo te tolobilaka ngo lobi ntango wana tozalaki bana moke tomonaki mpasi kasi tata aza koloba na biso bana bobanga te nzambe azali botambola kaka bele ndenge tosengeli bino bozala bana na bolingo ndenge bokomonaka biso kozalaka soko biso bisa tozali kosakana lokola bana moke e biso mpe tolingi nde bino bisalama ndenge wana yango wana nde apesi biso siloga wana bolingo mibeko misala yango wana bokomona ntango nyonso tu tozali kotinda bino mosala wana nini baye kokutana likambo wana ebe la fois na bango ekomi ndenge mosusu kasi trop tard pamba te ntango oyo tokokabwanaka mosuni na molimo makatami bakosalelaka nzambe kuna te bakosalelaka nzambe ntango toze awa soko okomi kuna ozali futi na mansa yo osali awa na kati na mokili bana na biso bayaki na nzela mabe te ndenge nzambe abengili bango bakomi na bango biloko ya ndenge mosusu bakomi na bango batuna esengo tokolona bolingo na kati na biso pamba te musuni soko na le ça va très bien soko na le te ay soko na zana mbongo très bien mais soko na zana mbongo te ay ça ne va pas yango na ba mama za kotala ka bilungi na biso tozana esengo milite den soko boye ko sali na biso boye makanisi ebele ebade ko dungwa mais soko to botigi biso musika ekomi na biso pasi pamba te bareference wana ekoyela biso kaka etango yango yeye
abe tozana mawa papa biazana isengote biso batu mwindo tokotikala biso na pasi na biso donc pasi na biso elongo libela beli makasi na bino tuza kusenga beli mabodi na bino bolingo na bino botosi mibeko bozala bato na misala tosi tosali tala bandako totongi ezali mpana mokili mobimba bamundele balobaki yango manguma busu balibi te tokoya kokutana na nkoli yesu awa eta mosomo okarise bebe wana ezali kamba lokuta et pourtant bango tobengi bango bato ya mayele kasi mundele nyonso tokoya awa ya solo biso totongi yango te kasi bokutana na biso na nzambe etosepelaka mingi nani apesi mbongo mpo te tosala mosala oyo moko na kati na pauvreté na ye abongisi ndako ya kitoko bosi bomoni na kanisi bokenda kotala ndako ya kitoko tobongisi ezali mpo na diangenda te oyo papa mfuambaza oyo papa kolutu ndako na yo pamba te otie elembo na ndako oyo po te mokili mobimba mokuyela yo moto nyonso koyawa na kati na bango okomona banjelo bazali na kati na bango yesu azali na kati na bango tata simoki mbango azali na kati na bango tata nzambe azali ayo kolala na ndako oyo otongeli ye mais soko bapesi biso elaka te eh bien bapesi moki mbango okoya lobi en tout cas soko meme asenye te bobongisela ngai 1 milliard na kanisi ekobima wana nini ekobimina pamba te tusi toyibi akoya lobi biso nyonso tu tokolata ndenge mosusu avertissement na biso ekopesamanaka biso mokolo na mokolo donc malamu tozala soro bandimi bopesa biso maboko ebiso mpe tokosalisa bino tokolemba te bondima te mpe nde biso tolemba soko bomoni nde tozali na mawa boya kolongola biso mawa wana pamba te solo mpasi pamba te ezali suka na likambo tozali na pasi mangoba manso nazali contre yo okusalaka bango nini elelo nyonso bokaba te nkumba yesu kasi bango balingi yo te ndenge nalobaki bato oyo manguba monene balingi ngai te ndenge tomonaki na bubutu barose chrétien bafranmaçon bamagicien bagrand sorcier bango nyonso balingi biso te banganga nzambe balingi biso te baoyo basalaka satana balingi biso te ndenge biso zali banani biso kaka nzambe akosaka te bobundi etumba bokomi na ntango oyo nakanisi tozonga lisusu nsima te pamba te porte na biso esi efungwani bazala kotiyela kaka nde biso tobongisa kwa te tozala esengo nakanisi makanisi oyo nase napesi bino ekoki na ntongo nde tokoka kosala mosala na biso ndenge nzambe mitata na nkolo yesu limu santu asengeli biso amen ijiki oye tolandi te bo tokokontinue kasi faki topesaki bon courage na papa Simoki Mbangu Kiangani na nyonso oyo ezali koleka na ntango oyo ezali te ye azali kotonga Yelusalemi azali mpe kotonga Lingomba kasi biso ijiki tolobi ete tokopesa ye maboko eza boye te faki topesa nano maboko epai ya papa Simoki Mbangu Kiangani po ete toyoki papa ndenge nalobi ete bango bazongi nsima te tolobi mpe biso mpe nsima na ye na papa Simoki Mbangu toyebisi eke azonga nsima te eza boye te malgré bareseau sociaux makambo ebele kasi tolanda wana te eza boye te kodécourage po ete Yelusalemi etongama te Lingomba etongama te faki
Esengonano esilite faki. Toyoki na message na papa liangenda na message na ye ete batata na ba mama tolemba te. Toya kotonga Yerusalemi. Faki nzembo oyo jejeki ayembaka Luisa totunga Yerusalemi. Masemi ngudizamu. Faki ese waijiki nanu esilite faki lutatamana faki
Injiki oye! Injiki oye! Tokosala to tokosala te. Tokopesa to tokopesa te. Tokosunga tata molimo santu tokosunga yete. Yango tolobi te topesi courage. Bajenori. Yango tozowela ndengonga. Tozowela ndengonga. Makambo nyonso yo papa Simon Kimbangu azali kosala maso makangamaka awa na nkamba na 5 mois. Promesse oyo epesaka bapapa ete biso nyonso tokozala na misala. Misala wana nde yango papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko réaliser. Papa balobaka te manso ekobanda na projet mpioka. Yango tokosenga na oyo bazalaka na tango wana bilaka papa bapesaki. Papa patron. Yesi azo déjà komo ya patron donc akozala ne patron. Soki aza wapi? Papa patron. Woke ne kulukile ye mbongo te kombo kaka po patron ko azala mbongo. Rie azala pamba. Papa, kamele kaki patron ya. Abana na projet mpio kakasa. Watu ngana mpioka. Na komeka koloba muke na oyo etali projet mpioka. Ndenge papa lobi yango projet mpioka eza likambo oyo ebandaka na 5 mois ya nkamba. Plus exactement, le 11 janvier 1989, nde date oyo ba travaux ya projet mpioka ebandaka. Ba papa bango misato ndenge babongisaka yango bamonaka ete nkambe esengelaki ezala na courant. C'est vrai, bapesaka charge wana na papa Mfuka. Papa Mfuka ye azalaki ne mpe kimbangista, ayaka na ye kaka na nkamba, ayaka ne kaka pèlerinage, bakangi ye charge wana bapesi na ye. Na le 11 janvier wana nde yango wana ba étude préliminaire ya mpioka ebandaka na bato bazalaka awa na 5 mois na bandeko mosusu. Lere baoni ba étude préliminaire wana na avant projet oyo ya liboso baprésentaki epai ya papa Diangenda, papa lobi te ebobutisa lisusu. L'étude préliminaire et continuaka. Bon, papa, tango wana oya zako lingela yango. Niveau ne kokaki ne apesaka nzelete. Donc disons que tango ingénieur bakanisa qui était courant et kozala kaka ko alimenter nkamba. Yango bachaki yango na 2 mégawatts. Vous avez na 2 mégas. Mais tant que l'étude de Poussani, tant que komaka na 93, ndeko koma na puissance il y a 11 mégas avec une puissance installée na station de dispersion il y a 9,7 mégas. Mais na l'étude oyo ko sala mana oyo landamaki na sima sikoyo posa ya papa Diangenda courant wana ekosala nini na 12 mégas wana. Ekosala nini misala nini ekosala bo posa ya papa ezalaki penza boy po soko tali besoin ya nkamba comme tel na courant même kutu 1 méga na nekoki na moto lelo yo mna betude de salambaki tino horizon 2030 besoin ya nkamba ko comme à peu près ba 2
y a quelque chose. Mais si quoi, le courant nyonso itikali. Ekosala musala nini? Et pour ça, là, on papier d'aller. Papa Simon Bangu Kiangani atali. Eko créer ba indice. Bona ba indice ba na bela kosala kuna. Biso kaka. Ba jeune. Ba to mususu te. Biso kaka bana ndako. D'abord. Bopo na likambo wana papa. Mokolo mususu je crois ezalaka na 2005. Tozalaka na papa Simon Bangu Kiangani. Tozo solan ayebisa ngai de pona mpioka. Tozo wela ngonga. Kunande papa yangena nenga alobaki eki izina liboso ekosalama ya ciment wapi. Bo izina liboso ya ciment papa na Mpemba. Esalami te ezosalama te. Yerusalem. Ezosalama te ezosalama te. Yerusalem. Voilà objectif ya papa yangena. Bongo nini ekosalama na malanta. Na malanta papa ezali usine ya production ya huile de palme pour l'économique mo déjà donc ye moko papa dangenda alobaka ete usine ekosalama na malanta ya production ya huile de palme donc kolona banjeta mbila ebele po ebanda kopesa biso mafuta alors eza na ndeko moko aza prokimbangisa alobi ete oyo mafuta tozotekela bino mususu bozokanisa yango huile végétale mais eza nango huile de palme bien raffinée échanger pe couleur ekomi mpe lokola huile végétale. Alors ezali kokokana na makanisa papa dengenda kotima eza boye te eza boye papa société nini lisusu bo à part wana papa bapole économique ezali ebele même baizine oyo ya verrerie na mpona kosala bakaro na donc basani oyo tolelaka tolobaka ke ya mbele baporcelaine na batase kaka pembeni awa papa diangina esi atikalaka kolakisa baplace nyonso wana ezali na papa Simon Bangu Kiangani mpe aza kobengisaka ba oyo bazwaka un quart malembe bazosala ba étude wana bazoloba mais oyo azwaki makanisi donc c'est un savant nyamda azwaka makanisi wana papa jangenda kuntima po ye moko alakisaka ba place nyonso wana yango papa Simon Bangu Kiangani aza ko mettre en pratique yango emonanaka ete na 1990 donc 90 nde papa diangenda ye moko ayaka na bagene plus de 300 gènes donc ijiki alokotaka na bamouvement nyonso bayaka plus de 300 ntango baye kofanda na message na ye oyo oti koleka sikoyo alobi ete musuni na molimo ezali nini ya kokangana donc soki musuni elete molimo ezaka makasi te donc yango asalaka ete d'abord tobanda na bilanga pete kolia ezanga te kasi ntango bagene bamoni ke bakata bilanga biso toyaki mpo na projet fioka tosala baetide me kasi bobanda kolia mingi bakimaka totikala na misato oyo batikala bango mpe molende yango papa dangenda alobaka ete kolona mpe kombokola babandi na bilanga kolona bandunda après 2 semaines 3 semaines babandisha kolia ndunda basali baetan kaka kuna na mbuki okoli basoso après 1 mois ntango bamoni ke ndunde bandi kokola basoso ezokokola balape baza kokola baye kosenga na papa Mfuma Mbanza tosengi bolimisi ndenge topekisaki bagene basala bilanga te babokola te siko papa ole topesa susu charge ya kolalaka na nkamba majoute
chaque jour akokendeke na mpioka malamu otongela biso ndako kuna tofanda na biso kuna mpo bamoni ke kolia ezali kuna eza boye te esalamaka ndenge wana esalamaka ndenge wana bapondu na bango baza kokolisa manioko fufu ezali masango ezali banoki mbangiste baingénieur wana bafandi na bango kuna merci papa patron koki kofanda na parfois likambo kobakisa kamba bakisa eza te papa olobi yango wana kaka merci papa yango papa asimbi bango lisusu awa na ye papa patron na mama ndei papa simoki mbango kiangani asimbi bango lisusu awa parce que baprojet nyonso eza pai na bango comme ça courant wana to barrage wana fo esalama kaka po ete etambusa baizini nyonso wana yango papa abandaki kosenga mabele na ngomba esika mabele ezali po ete tolona mpe kobokola mpe asengi baengin agricole donc batracteur agricole po ete esala bilanga na bilanga wana kuna mpe kaka tokozwila oyo tobanda kolesa oyo tobanda kobokola lokola bapoisson basoso tobanda kozwila yango kaka na bilanga na biso bato mpe eza boye te sikoyo papa azosenga batracteur oyo esalaka banzela po esika tokosalela bilanga nyonso wana fo banzela ezala propre mpona évacuation e soki mpe projet mpioka ebandi tokozala na besoin bamashine ya biso moko parce que oyo akolue bango baluesaka par heure du moins $100 bamosusu mpe komona akoki kosala ne peut-être quelques minutes esika wana me alexi kaka heure mobimba wana po ete azotala mbongo na eza boye te me kasi ya biso moko moya kotala majoute kaka moya kotala heure eza te pe ya biso moko mpe baconducteur bakozala conscient eke mosala esalama mbangu ndenge papa azokolingela yango po tozokorécupere retard ya 10 ans oyo eza na kati na lingomba voilà mpona nini papa aza kosenga biso baengin nyonso wana mpe misala nyonso papa aza kosalisa surtout na agriculture se na agriculture nde kuna tokozwa manioko masango loso biloko nyonso madesu biloko nyonso me mokonzi ya mboka mpe papa Félix ntango aza komona baaction oyo ezosala église kimbangiste azopesa mpe appui wana ça signifie que encouragement na tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani kete tokontinue na bakimbangi biso nyonso ndenge tokoti koyoka na message ya papa Diangenda alobi ete okanisa teke bana na biso oka biso toboti na bino nyonso na kati na lingomba eza boye te alors la fois passée yango papa président Félix atindaki ministre ya industrie kotala misala nyonso oyo eza kosalama na Yelusalemi oyo esi esalami na baprojet donc na agriculture ntango tozosala agriculture ti tozokende na transformation olimbisanga peut-être ke nazopesa nakomi mwa songisongi po bango mpe bazoya bazokolakisa biso a partir ya loso bokoki kozwa baspageti oyo osombaka na lufu soki wapi mais a partir ya loso bokoki kozwa baspageti bapate nyonso oyo eza importe bokoki kozwa yango a partir ya loso ala papa mpe asoupçonne groupe moko balobi ale bozwa bamashine nyonso wana bato wana mpe balobi ke toza prêt ya kofournir bino bamashine nyonso wana yango tolobaki ete lobi ndenge bidozer eyaki donc lelo esi nautaki kolakisa place oyo bidozer fo ebanda misala nyonso wana
esika wana fruit de formation papa alimisa ngai baizine ekozala wana esengo te baizine wana donc ekozala batransformation ya ndenge na ndenge. Mais toujours banana na courant oyo ezali ya l'état mais na maleme tant toujours tonga pe pioka soki ya biso pe esili ya pioka donc toko étendre ba usine nyonso wana bisika nyonso pe papa Liangenda alobaka te foto boko la pe bangombe oyo epesaka bamiliki esi ezali déjà toza nango déjà oyo papa José Liangenda atikalaki kobanda mosala yango awa na tadi mais sikoyo bato mosusu oyo basalisaka bausine ndenge wana ntango bayokisa yango balobi eke tokoya kotala bangombe wana so totali bangombe tokodefisa bino bamashine oyo banda kosala miliki na nkama donc okeba te bazoya na sanzo ya utu ndenge tobandi baya te badefisa biso moko tosomba na muke ndenge papa zokosengaka $10 $20 tobanda kokende kaka ndenge wana esengo te wana misala te parce que à partir ya milki wana tobanda kosala fromage biso moko na biloko oyo esalamaka à base ya miliki ebanda kosalama kaka bango mpe balingi kaka eke ezala kaka awa na nkamba yongo yango papa azokosengaka na bakolo mabele oyo zungi Yelusalemi ndenge yo moko olobeli yango papa Liangenda alobaka ete mosusu ekozala kota Gomatadi mosusu na Malanda mosusu kuna na Ndunga na se kuna mosusu kuna na Manianga ya kasi na Manianga ya Luozi yango papa Simoki Mbangu Kiangani alobaka ete bakle ya contact eza pai na ngai bakle ya contact oyo elakisisi te papa Liangenda alakisanga baplace nyonso wana bausine ekozala todemare kaka biso toza na retard papa Simoki Mbangu Kiangani si ademaraki alobaki avava yango asombisaki biso batracteur nyonso wana mpo na maboko tokokende malembe befo bamashine ndenge wana mpe kaka tokokomela eke biso moko mpe tokomi na bainvention na biso eza boye te voilà projet oyo ezali na tata Molimo Mosantu papa Simoki Mbangu Kiangani ya kolandela batata ndenge olobi yango papa patron ye moko papa Liangenda atali kopesa plan nyonso wana mais alobaki tolandi na message na ye ebandeli na ye batoto banda wapi na nkamba eza boye te soyika kuna message kasi kuna message na ye wana ezalaki na le 27 décembre 1988 ke totonga nanu Yelusalemi makambo nyonso na bandako nyonso wana ale tozwi elan nde ale misala nyonso wana esalemi ndenge alobi lengo na message ata biso toza te mais oyo bakolanda nsima fo bacontinue tolandi te yango papa Simoki Mbangu Kiangani azali kolanda malgré kofingama kotiolama na bareseau sociaux biso kutu ndenge papa ye moko alobeli yango bana na bango ezali kaka te biso baboti biso kasi na biso nyonso na kati na Lingomba
si alobi yango na message na kofingama kocholama, mais on ne peut pas se décourager. Lelo ekomi na ba réseaux sociaux mingi komona akoti na kati na ndako nzambe na telefone na ye azotanga Bible, mais azotanga ne Bible te, akomaki na makambo mususu oyo aza ko récolter bien pour être azwa position ya kofingila eza boye te. Nzoka ne ba Bible ezali kasi yo omemi appareil na kati na ndako nzambe zolobake pona tanga ka Bible facilité mais facilité wana peso mbisabiso ngambo ebele yango biso tobengami bandimi tata simoki mbango toyoki mate ya papa nyangenda tolanda kaka makambo nyonso misatu bolingo mibeko misala yango nde ekolongisa biso. Donc wana oyo papa président ya IJK osengaki toyokanaki na papa kuna ntango aza kotindanga esengelaki to présenter fongola wana ndako na biso na restaurant na ndako ya 8 chambre tosali kuna na Nzanza Bisadi. Kasi papa alobi ete bosilisa nanu misala pe ndenge ye abandalaki avant-hier ndenge na le 17 juillet promesse epesamaki na bana koreki ete bidozer ekobima na le 4 août. Sika papa tango aforce bango batindiki bango bakende kokuta kuna eza mibale. Eza mibale mais batransporteur na kolo compagnie babombami na bango koboma mabomba maki papa tuni bango oya mibale wana ezokende wapi? Eza kaka ya nkamba bopeselaki deja mbongo avance mais tikalaki moke mais yango tomonaki ete tolivre nanu oyo ya koreki bongo oyo ya IJK bongo elanda. Papa alobi lokola bomizwili deja engagement ya kosala ete bino oza société posa na bino sikoyo bokotisa yango kaka comme ça ekobombama awa. Donc IJK toza komona lobi surprise eke ya biso mpe lelo topresente yango IJK oye. Pamoko papa alobi niongo yango etikali eza ya boni. Papa atali ke etikali eza ya moke bokotisa yango na kamba papa wana kolo compagnie bolimisa biso ekotaki nzela moko na oyo ya koreki. Kasi ntango bakomi na mbanzangu ya koreki ekoti na nkamba ya oyo ya IJK si elekani deja na Kinshasa. Donc toleo mona surprise eke bidozer na biso nde même marque na oyo ya koreki. Donc lobi na pokwa ekotaki na Kinshasa. Donc ata tosali ete mwa mbongo wana moke etikali soki topesi yango ata lelo ta lobi ekokoma na yango. Kasi papa alobi ete bana bakofanda mingi yango alobi ete yo président ya IJK bosala effort na baporte oyo eza na centre d'accueil ya ndako eya noki bosala pe molende mwa mbongo oyo etikalaki ya bidozer po oyo epesamaki eleki mingi oyo etikali ya moke mais société amonaki ete alivre nyonso mibale oyo mosusu eza na mwa niongo abloke nanu tala kaka basociété ndenge ezalaka. Yango papa alobi ete le 12 septembre IJK tozongi lisusu awa po toya ko présenter bidozer na biso na ndako na biso na restaurant kuna na Nzanza Bisadi. Yango papa abakisi boye toyebi ete presque biso nyonso topesaki moke kana nanu bapesi te mena oyo bapesi nanano bapesi te
donc moi mikolo yo $20 na biso bana nyonso etata simo kimbangu parce que ijiki ezali ensemble ba mouvement nyonso eza boyete na ba société nyonso $20 comme ça le 12 septembre mbotama tata simo kimbangu to accompagner ba scout eza fête ba scout hein? Na ba croix rouge hein? Encore fait bazaka na bango moke j'ai qui tu accompagner bango comme ça tu y na bidozer na biso peut te présenter ndako na biso scout oye bino pe ko diembela kaka na bidozer wana pour un membre ya injiki voilà la carte na croix rouge ba bino ndeko pesa ya koleka alors donc message ya suka yango na komisi oyo epesi ngai papa na kokomisa eke bidozer oyo ayisiki ezali prêt donc ndenge nalobeli yango po bango babombamaki moke po papa alekisi ntango papa atuni ye donc nzambe aza kaka nzambe bon na mutuka wana eza boni papa eza mibale oyo mosusu ya nani nayebi te ezalaki boye papa alexi ingeta nkolo yo mpe oyebaki na yo te oyo ya bakomesa soki ya bato mosusu papa alotuni yo eske tuna bango eske wana ya ijiki te papa moko ba kosatu ezalaki misatu moko bateki yango etikali mibale mais moko wana on dirait balobeli kaka on dirait ekokende kaka pa na bino kuna sikoyo oyebaki peteke ya ijiki nayebaki peteke ya ijiki papa na comprendre mpe likambo moko papa flashaki deja lobi ntango apesi papa mpe akomprenaki na ye te papa lobi tata mokonzi abule ntango amoni bidozer ya koreki ndenge papa président koreki alobaki papa azali kolandela situation yango ntango amoni ekomi alobi sikoyo nakopema nakolala pongi na pongi nde bazwaka bavision mais vision ya bavision ya kitoko mais vision ya liboso oyo ye azwi amoni tracteur ya ijiki ekoti na kamba Yerusalem biso donc bidozer biso tokomprenaki te nde ntango tolandi na kati nde tokoki koyebaka nzoka mbongo na biso nde yango na tracteur oyo bidozer eleki na Kinshasa donc nzambe aza kaka nzambe oyo yango to bakanisaki lokola si bozwi oyo ya koreki to changer bino engin mosusu papa alobi te lokola c'est prévu bidozer yango kaka fo ekotela nkamba oyo batuni okoma nango mibale bino boyebi misala oyo tozala yango kotuna bajene oye esengo te esengo donc elingi koloba tata molimo santa alobi biso ijiki banda lelo oyo aza na $20 na ye apesi ndenge eza kosalamaka ntango nyonso comme ça le 12 septembre na fête ya mbotama papa Simo Kimbangu comme ça bidozer wana ekomela biso mpe toinaugure ndako na biso toyokani ngai nasilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santa amen bajene oye bidozer ya ijiki eza na Kinshasa ndenge toyoki maloba ya tata mokonzi abule na nzela ya papa songi ya nzila bajene oye biso nde bilombe ya tata Simo Kimbangu kia coup d'envoi ya $20 ekobanda kaka lelo ntango tokobanda tokotya tinsani awa kaka ndenge tosalaka baoyo bazala na $20 bapesi yango mbala moko tokotisi yango na liste ekozala
par paroisse. Et le 12 septembre, et comme il est sous les 4 août, Tokozonga Awa, et l'on Koreki. Koreki, Arozonga Poto Komika, Bangona Biso, Ishiki Koreki, Nzela Moko. Bango Babonde, la Kabiso Topesaka, Mongo. Toyogani, hein? Imbangismoye! Koreki oye! Bajene oye! Nabanza biso nyonso tomoni ngonga ekei mosala ezali mingi surtout mpona journée ya lelo. Soki totondi maloba ya papa abondeli totie basani ndenge ka tosalelaka yango. Bika twakubikelo moko twatonda lusiku mosu tutambuli kwa sedieto mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Responsable ya Ijiki tokende verser $10 na Lumbangu ezosengama responsable ya Ijiki oyo nyonso azali na $10 kende wana $20 soki topeseli awa lokola ngonga esi ekei tekozala na biso mpasi na ntango antinsani kuna oyo aza na $20 na ye apeseli kuna po towela ngonga tobondela. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simo Kimbangu. To pesi bino lokomu na mayemanso oyo bozali kosalela biso tango nyonso yango nde tozali kopesa bino lokomu. Mayemba lekaka na 1951 kuna na Luabourg Kananga na le 4 août. Yango lelo tozali kokanisa bino yoka liloba oyo yo papa diange ndako ntima oyo lobaki banda 1988 na ntina ya biso ba jeune to lingomba mobimba pamba te na kati na lingomba na yo mobange azali te biso nyonso tozali nde ba jeune tolobaki ete tolemba te ndenge ezalaka na mokolo wana lingomba esanganaki mpona koencourage bino basato ya bule banda papa kisolokele papa dia lungana mpe papa dia ngenda kontima e lelo ekomi na tour na biso oyo ezali ete bozali kolendisa biso bajeune na kati na lingomba eyo tata Molimo Santo koloba ete tolemba te malgré makambo ndenge na ndenge oyo eza komonana na mokolo lelo toza na bobangi te pamba te na bino basato ya bule bolobelaki yango ete lingomba ekozala na mpasi mpona nini bino bobombi mibeko kasi botika mpe mibeko te bozala kaka ya kokangama na kati na bolingo mibeko mpe misala makambo ya ndenge na ndenge liloba ya Nzambe ekokweyaka te yango ezokomonana na mibu oyo banda tobandaki l'an 2000 tikino tokomi na l'an 2025 makambo ya ndenge na ndenge oyo eza kosalama na mokili oyo ezali kolembisa mpe kondimba na biso na kati na lingomba kasi bino bopesaki biso makasi bolobi ete tolemba te totonga kaka Yelusalemi mingi bakopekisa bino botonga Yelusalemi te koloba te mbongo nyonso kaka nkamba yango eza komonana me botos oba ete maye oyo bino bolobaki
na ntango wana tozali kozongela biso tozali eza kopesa biso mpe mayele kaka bolongola biso bamalade oyo eza kotungisa biso bamalade eza kosenga mbongo ebele ntango kotala na bikateli na bamalade baza kopesa biso baordonnance ya mingi salisa na esika wana biso poso na biso bozongola biso bamaladi po ete ntango boza kosenga biso tozanga te eloko te mpona botungi lingomba na yo mpe yelusalemi makambo ya ndenge na ndenge ekoti na bafamille oyo ezali kopesa biso bolembo totonga te bino nde bokokanga banzela nyonso wana ya mabe na kati na bafamille ezala na bakompani tozali kosala ndenge moko ndenge bosengelaki biso yango salisa na baye nyonso oyo bazali na bilembo na bino kasi bazali kobunga na banzela ya satana oyo azali kobungisa bango salisa ete basosola na likambo wana po bino bolobaka ntango nyonso ebandeli eza na likambo te kasi suka nde sosolisa biso nyonso oyo tozokoma na makanisi oyo esengeli te na biso nyonso po ete na mokolo ya suka elonga ekoka komonana ndenge bolobelaki yango ete na ntango ya kala mibale oyo bakotaka na mboka elaka me posa na bino ezali ete biso nyonso tokoma na mboka elaka e surtout na kotonga yelusalemi ndenge olobeli yango ete na ntango wana soki ekoki eya komonana ete mwana nyonso aza na esika na ye awa na kati na yelusalemi nde ekopesa bino esengo na bolingo na biso moko tokokoka te yango toza kosenga bino basati ya bule papa kisolokele papa dialunga na papa dagenda kutima bozala na biso ete biso nyonso bana na bino tokoka kolonga onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen twende nokiambo te kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu biso bonso tosili koyoka maye tata conseiller direct papa songia nzila auti kopesa biso mabombami malikolo oyo nzambe auti kopesa biso ya solo mpenza ndenge tokolobaka ntango nyonso ete esengo ezali kongo na libota oyo nzambe nde mokonzi biso nde bajeune ya tata simon bate ende azali kotambwisa biso yango wana ntango nyonso tozali komona azali kopesaka biso mabombami malikolo voilà bajeune ndenge papa asili kokanga libondeli biso bonso baetoye na eloko esenge tokoka kotia na sani opération $20 esili kobanda kaka na mokolo mwa lelo yango wana papa alobi ete soki tobandi yango na esika oyo tokozwa retard esengeli ntango tokopima de l'autre côté kuna nde na esika wana tokoki kokomisa bakombo na biso na oyo etali opération $20 voilà oyo nyonso aye na eloko tokoka kotia na sani po ete towelela mbangu abukoka kuna na kati na tempetu tokomi bongo na ngonga ya 12h36 awa na nkamba yelusalemi mboka evandi tata nzambe kolo yetu mpe tata molimo mosantu yango wana touti koyoka epai ya tata conseiller direct papa songia nzila oyo azala wuta ebandeli wuta 1921 yende atika yelusalemi azali mpe komona ye moko azali mpe kolakisaka siko pamba te ndenge alobi ete ye ya démarrage esika yango wana tokoki koyoka maye ya mosusu esengeli kobomba kosimba mpe kosalela yango pamba te
sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.